ya Afrique du Sud shalom nazala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pour na ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino pour ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila nazozela bino nyonso tu na moto. Mbote bandeko obalandaka biso na kati ya Idiba TV mwana Congo mbote lisusu na kati ya chaîne na bino oyo toyelaka bino masolo kitoko oyo tobengi yango tosolola ya bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya lelo nazali na message moko oyo tobengaka toujours toyaka kosala banalise na biso ezalaka bleu santé toyaka kofinga mutu te toyaka te po tolobela bato non. Nous ici, les chaînes chrétiennes, nous parlons rien que la vérité sur la vérité. Yango moni mingi ba ko benganga munganga spirituel parce que makamuna ali koloba ezali vrai pe solo ezali ko salama na mokili ya tata Nzambe. Na pesaka toujours adage moko na lobaka bien na mokili ya tata Nzambe moto yekola ndenge nini ya kotambula awa na mokili ya Nzambe. Bandeko chaîne oyo ezali chaîne moko oyo esengi yo na ngai tocha maboko tocha mayele pote lobi esala misala minene awa na mokili oyo yase. Un petit résumé tozali na mwa l'histoire toyambi makambo oyo ebengami na nzela singa pe na ba remarque ya bato oyo basalaka toujours ezali ke mokili oyo ekomi conduit mingi na distraction même tina niveau ya l'église. On sait que tozoyeba te nani azali mosali ya solo toye ko akize mutu te toye koloba nde sembo rien que la vérité parce que ngai moko père munganga spirituel nazali oyo moko na kati ya batu oyo nandimeli kolo na solo pe na bwanya donc nayaka koloba vérité sur vérité eza teke na ali mutu moko sentimentaliste ou be bapesi nga meya kende loba bosoto ya batu sambwisa mutu salaboué parce que Nzambe azali juge et témoin. Et puis yo za na droit ya ko juger mutu, ngape na za na droit ya ko juger mutu. Mais nous tapons seulement la main sur la table pour dire que tout ça la ningele na mokili ya tata Nzambe na ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ba évêque, ba tu ya lokuta ba komi mingi. Pe boye ba nani oyo akocha yo loboko na mutu. Parce qu'il y a des autres pasteurs, prophètes, oyo akochayo, akotisio, malédiction, mususu, et que ko demeurer na katia vina yo, libela, po na seko, otikali pe malheureux, oyo uzako yebate, suite soit ya otobengi sentiment, suite soit ya kozanga koyeba. Alors, munganga spirituel na ela kabino makambo, oyo ezali ya solo, oyo ezali petit résumé, synthèse ya muke pote kolendisa peuple de Dieu boyeba nini ya kosala tokota na mozindo ya masolo na biso tozwa mwa spot publicitaire oyo toleka zela Zambe ya koyeba na nzembo Zambe ya kotutela tolo Moninga ya baye bazanga baninga Dans le Seigneur, dans
nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino, tozomona baeffort na bino, tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na ye liso liboso na bino mpona kosenga bien aimé, bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na basoins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien aimé, ozana posa ya kosunga, ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé, tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo, akopambola pe bana na yo, na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment, Nazangi Roba, merci beaucoup, maman chérie. Merci beaucoup, maman Rola. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa, na pesi bino mbote na kumbo na Yesu Masia. Atuka na esengo mingi ya kolekanga mama Chantal, na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas, c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te. Yango nzamba lola, nzamba wazanzamba ba vet. Nzamba wazanzamba la ngai. Donc akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soigné mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba Pambola yo abakisa yo mususu. Merci, merci. De retour na kata chaîne na biso Ediba TV Mwana Congo. Message oyo naza nango na mokolo lelo ezali message moko moko ezali triste. Oto bengi triste mawa. Mawa pe soni komona basala nzambe misusu mingi na kati etonga na biso Afrique du Sud baza koyeba babande na bango te. Koma yo mibengaka pasteur monene ou mibengaka prophète oyo okamba batu bane na bane opesa na ba prophétie ya bandenge na bandenge ezala ba prophétie musuku to pesa ba famille epanzana opesa na ba prophétie mususu batu bayinana oyo bazalaka ba close oyo bazalaka ba mère ami ba friend. Toi tu as fait le songi en disant que nazali prophète, en disant que nali mosali na kolo. Yango tolobi na kati Ediba TV Mwana Congo chaîne oyo etondami na munganga spirituel boanya ebele. Nous venons pas injurier, jamais kotika la komona ngai nazui photo nazo lakisa nazui eloko na kolakisa na koloba mabe ya mutu. Non. Mutu na mutu azana bande de vie na ye. Je ne sais pas si bato musu ba comprendre que oyo ezali ba télévision quand on dit que ezali chaîne na yo. Donc mutu na mutu ozali na bande na yo. Eri yo kofinga moninga obe lobi mabe ya moninga ye pa ke ipembe na zu ya ye alesali nini bobandi kofingana kolobana alors bozali ba tata ya bana bozali ba responsable. Nous les vrais chroniqueurs toyaka juste kosala analyse. Bao balandaka ngai mingi j'ai deux chaînes. Moko ezali ya politique pe nalobelaka makambo mosusu ba comédie, nalobelaka makambo musique profane, nalobelaka makambo musique chrétienne, tout na kati kuna. Mais awa tozali na kati ya spiritualité. Ndeko fungola ni matoi. Fungola pe bwanya na maeli. Boni yo zalaka pasteur oyo okangolaka bato. Ochaka loboko. Osalaka ba témoignage pour na ba famille songolo pakala. Mais lobi yo komi susu kofuka mela mosungi pasteur mususu aye kobimisa yo komi susu mwana. Ndeko kongole la muka. Na lobi na bino te botika etonga wana. Naza kotalisa yo congolais la muka si tu étais aveugle quelque part. Fongola ni misu. Tomonaka pasteur moko pe seri moko en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, je crois, avant lockdown ou bien après lockdown. Oto bengi ba période la Covid. Azako lesa batu matiti. O batu babika kana matiti, bako lesa batu basuki. Siko toko passer na ba étape nyonso ya vie. To banda kolia pe matiti. To toko banda kosala nini? Est-ce que pasteur wana à comprendre eloko ya sali
ateki etonga na ye, to ateki dignité na ye, to a se retrouver que milimo mabe e englobe ye ekangi ye nde esali ke ye a comprendre souteni na lingi asala. To bandeko biso na bino topesa biyano na bacommentaire, topesa biyano na kokoma po totala epai wapi mokili ezali kokende. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Parce que ngai moko pene na libo munganga spirituel, nazali pena ya ngai père spirituel. Oyo akoya en Afrique du Sud, oyo batu yoso bayebi ye, prophète Moïse Makoma. Batu bayebi misala na ye, bayebi lolenga kotambola. Oso komona. Lelo yo, soki mutu ache père spirituel nanga musabi, na kolingana ye bezali na nzela nini. Mais oyo, yo ozalaki netonga. Ponga na yebi soki mosali na nzambe a perdre pouvoir, akomata bangomba, akolela pa papa, parce que azali mutu, ali na chair, azali na mai na makila, akolela pa papa, nzamba koyoka ye mawa. Biso no soto bikwa yisamaka, tozali na chair, nazali bendete, mais je suis marié, nazana mwasi, nazana bana, mais quoi yasama, ezaka teke nasali kindumba. Nakoki kokoyisama na biloko mosusu spirituel, nakoki kokoyisama na beti baku, nakoki kokoyisama na sali mabe. Mais ezali na ba chroniqueur o bazali komona naki ya sambela kati. Ya zali muto ayebisali kofinga. Ali mopagano, motema likundu, motema mabe. Ce n'est pas gentil. Chroniqueur oyo azana habitude wana il faut kotika. Pasteur oyo azali ko se sentir faible d'esprit de lui-même mata na bangomba joie bandimio bazali ba fidèle na obo mata elongo. Et maintenant quand toi tu es aussi au chair et tonga na yo obimi spirituel na se ya moninga mususu que aye kopesa yo force mais yo lala 10 ans 20 ans 15 ans batu balandaka yo ozalaka bazoko bengo papa. Toko yamba webe pa itoko gunzama. Me lobi yo pesu soye ubani ko gunzame la mutu. Eno nzambe oyo. Eske. Na lingina mona ba réponse na bino na ba commentaire. Ezali malamu to ezali mabe. O ezali analyse na ngai munganga spirituel. O na mibengi te. O ebengami na batu. O ba kolanda nga na ba analyse na nga na buanya. O nzamba pesi ngai. Botala na ne pa ito aliko kende. Tokocha image mon côté parce que moi je n'aime pas les polémiques na botami na polémique te ezali race na ngai te zambe da tombolaka atozalaki na se atozalaki wapi nzambe soka lobika kotombola yo nzambe soka lobia kokitisa ba oyo bakanisi bazali le plus fort parce que mingi bako kanisa bazaba le plus fort non le plus fort azali toujours le Père est céleste yenda zali liboso ya solo ya suka. Tomonaka ba pasteur musu balaka balamusaka batuti. Ezalaka makaba lukuta. On disait ça mais moi j'ai des gens qui quittaient le Canada. Basako ya kolanda. Mais lelo batuana ba changer langage. Ils sont où? Est-ce que totaki kombo na maintenant na yebi. Tout le monde a yebi. Bofongola misu peuple congolais botika kubima. Bobima na kati ya distraction oyo ya ba pasteur ya lukuta. Oyo na batu oyo bazali koya kotia yo loboko ya mabe oyo kosala yo mababe na famille na yo pe na vie na yo mobimba. Bana ya SE, bana ya Afrique du Sud, shalom. Nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba.
boya ebele ekozala na Johannesburg mokolo wana bamaladi nyonso tu bozala ngo ekosila bablocage ekosila balimitation ekosila bamaladi ekosila nazozela bino nyonso tu na moto. De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo mpe na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango monganga spirituel oyo ayelaka bino masolo kitoko masolo édifiant masolo oyo ya kolendisa peuple de Dieu kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata Nzambe mpe kobanga koyeba nini okoki kosala tozali na message moko kitoko ya koannonce bino arrivé ya prophète Moïse Makoma. Je crois mingi bayebi ye azalaka musicien babetaka musique oyo ezalaka musique chrétienne bango babetaki musique chrétienne famille na bango mobimba mpe azali koya kosala mosala ya nkolo awa na etonga na biso tobengi ya Afrique du Sud. Convention ekozala le 25 mai mpe le 26 mai tozali na délivrance ya one by one ngai moko papa Edidi Bande nazali lokola numéro 1 organisateur ya makambo nyonso ya boyambi munganga prophète monene awa na kati ya Afrique du Sud. Adresse ezali koleka wana ezali na Kelmer Francis 50 bobenga numéro ya munganga spirituel ezali affiché wana mpe na bapublicité ezali koleka bokomona yango yaka oyo bengani mwana Nzambe mema mikumba na o nyonso peut-être ezala moto musu acheke loboko oyo epakili mababe oyo oza komona bando vani na mboko okangami kaka na mosala moko évolution eza te oza komona avancement eza te mbongo nyonso ozwaka ezaka ya kofuta ndako mbongo ozwaka oza na bamaladi spiritualité oza na bainsieste oza na bafemme de nuit oza na bamari de nuit oza na makambo nyonso etangami ya mabe bamaske oyo mibali bamonaka yo te mema mikumba na yo komema yango pa prophète Moïse te mema mikumba na yo epai ya nkolo prophète Moïse asambela mpo na yo ensemble ekofongola ekochange vie na yo soki ondimi yo moko kokangolama ndenge peuple de Dieu nyonso asalaka soki oye kosala yango na intention ya profit ou bien na ndenge ya kobombama eloko moko ekochange eza te awa na kati ya bana ozana ezalaka rien que losambo kosambela mingi kolela pa papa bapasi na yo kolo akosunga yo bandeko ezalaki ya bino monganga spirituel na mokolo lelo ezalaki juste message na banalyse oyo tosali ya kokonstate ke il y a des prophètes de pasteurs qui se sent ye moko azali faible alingi aluka secours ya moninga mosusu mpo aya kotya ye loboko me yo tyaka bato maboko sikoyo yo baye kotya yo loboko bongo bandimi na yo donc bakokroire yo lisusu te eske ozali kokanisa malamu ke bato wana epai bakokende eske bakozala lesengo mpo na nini te eri yo omoni okomi faible omati bangomba oleli ozwi tolo otie na se opoli bambula parce que il y a des sacrifices na vie même biso bato oyo tozali kondima bato bali bapayen quand tu fais un sacrifice na vie ezalaka te koza kosala yango mpona bato mosusu tu fais ça nanu yo moko mpona bomoi na yo oza komona nde basacrifice mosusu esalamaka etant que peur de la famille ngai nakosala nao sacrifice mpona famille na nga nakoprotege baame na nga nakoprotege bafui oyo nzambe apesi nga nakobanda na mwasi na nga ntina bana na nga avant motu mosusu aya koyingela epai na nga atya loboko donc ngai moko ifo nalela pa papa butu moi ifo nabelela kombo ya nzambe na solo eno na profit eno na posa ya tama ya biloko moki mpo lobaka nazalaka na mituka me mituka esili non la vie c'est ça peut-être otamboli na lokuta peut-être otamboli na solo te na vie ya tata nzambe oyo ase awa ndo kozwa baretour bato ebele bali kokima epai ya diabolo mpo na nini posa ya biloko mokili ezali kosala bango alors soki olongoli posa ya biloko ya mokili lokola biso baminganga spirituel oyo tokomi kosalela nkolo tobandi kotala kaka ke nzambe nde azali le maître et juge et meilleur nde omoni epai oyo tozali kotelema ezali miracle mosusu te ezali mpe te koyoka kanda parce que ezali kaka le seul moko soki oyebi kosambela te benganga na nimero na nga
na kolakisa yo lolenge kosambela na kolakisa yo lolenge basambelaka mpe na lolenge basalaka bagene de prière okobanda kosala ngo na ntango boye na ere boye na pai boye. Donc awa tozoya koteya peuple de Dieu oyo azali kobunga nzela. Donc soki omoni ozali faible pai wana benga, tozali mpe na baprofete ya makasi, baprofete Moïse makoma akotia yo loboko, vi na yo ekokangwama partout. Nde naza kopesa bino message mpe kopesa bino mayele na bwanya ya koyeba lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Ezalaki analyse oyo toye kosala na mokola lelo mpona kolakisa peuple de Dieu lolenge nini okoki kotambola na mokili oyo ya Tata Nzambe. Eno kofinga te. Eno tu pries pour quelqu'un, tu dis que non, nakotika nanga. Non, ça c'est la lâcheté. Mosali na Nzambe faut la ferme. Mosali na Nzambe faut la discipline. Mosali na Nzambe faut kobanga mondimi. Oyo aza koya vers yo. Mosali na Nzambe faut ko respecter de part et d'autre. Koyeba nini esprit oyo ezala kati ya mutu oyo. Ezali nini? Ezali enseignement mingi. Oyo tokoensegnaka basali na Nzambe mosusu ebele bayebi te. Mosusu bakanisaki bazalaki avant biso. Mais se croyait que bazalaki plus mieux. Mais pourtant, bayebaki na bango te. Bobenga numéro ya munganga spirituel. Ngai soko bengi nga na ndenga mabe Nzambe akataka pelu wana. Soko bengi okutana nga na ndenga bolamu okozwa pe lipamboli. Yango na benga bino chaque fois na bi. Abonnez-vous massivement na kata chaîne oyo et puis partagez chaîne na ngai. Émission na ngeko ya kala bato malamu. Soko zali mutu mabe ekokoya pa na oti. Ezalaki maloba ya bino munganga spirituel ndeko na bino oyo nayelaka bino masolo kitoko mpe édifiant na mokolo lelo tosuki awa tozeli soki mokolo lobi Yesu azongi te. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo bakotala biso, botika biso te, bobakisa biso te, Nzamba béni obino, Nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola,